Bonjour, bande konange zanga mamluba. J'espère que vous avez malam skanya tubozali. Ah, Dino moko bobuka DRC mikolo na habité c'est quoi avec vous là-bas, mais batangozo de makune za na nka malamu te. Bon, ça fait aussi un temps depuis 1997 ma majorité à Sango concernant votre Congo. La ponga na garanga mwana Zaire, concernant votre Congo avec C, ils ont pas comme solo intéressante te. Nayoki que Chilombo alingia kufa. Mais que Chilombo azalinde kotia tembe na style ya liwa alingi ndipo ngai nayoki. Il paraît-il balobi na Chilombo dépose le pouvoir to mata na zo ndengo mataka ndenge tatano pa mataki okende kokufa liwa ata lokola ya tatano na malembe bato balingi na bango kosimba makila na maboko te. Chilombo a-t-il incompétence n'est tellement le kebele. Comment est-ce qu'il peut couvrir son incompétence? Souci à Chilombo, selon l'information ngai nazui, alinga kufaliwa moko sophistiqué. Neti liwa ya ba assassinat. Et puis c'est que Chilombo a été assassiné. Tolanda, Chilombo a linga kufaliwa lokola ya Laurent Kabila. Chilombo, Laurent a tanga nazalaka nanga pour le 10 minutes. Mazalaka quand même révolutionnaire. Moutou Salaki quand même révolutionnaire, bien qu'il avait déçu notre héros chez Kevera. Hein? Comment on dit chez Kevera? Chez Kevera, well, one of the names. Ayaka na ida malamu aide pour la révolution, la libération. Il y a un système qui oppresse l'Afrique. Mais Laurent, sous impression, a bâti champagne, abandonné na bazamba, avec une vision locale, n'a pas saisi cette belle opportunité historique, monumentale, qui lui était présentée. Quel honneur! Quel révolutionnaire quitte Akatsaba Océana Bamaï, aïe Atchayo Poua pour que le système qui oppresse les Africains tombe. C'est ça, ce qui était la vision, il y a notre Fidel Castro. Vision ya Che Guevara bazalaki ko lutter contre le système bango bazaki batu localité o IDPS contre Mobutu o IDPS non bazaki na vision lokola ba Malcolm X ba vision lokola ba Mamoulouba que le système c'est la bête de la terre qu'on doit déraciner, c'est la bête qu'on doit couper la tête. Dans la vision, tu vas fourmiller mais vous n'êtes que quoi? Bilongi kaka qui masque le problème sérieux, le système qui oppresse le peuple zaïrois. Mais bon, Laurent quand même, Azalaki quand même à niveau, a attiré ta attention à révolutionnaire international. Alors, au Monique, c'est tout à fait quand même honorant qu'il fallait qu'on fasse liwa moko sophistiqué. Hein? Yo lingaki Laurent kufa liwa lokolo wa tata na yo. Tata na kufa liwa moko très local. Liwa moko sans impact. Chilombo pono lingi CNN balobela yoko. Pono lingi BBC, Fox News bakendo lobela liwa na yo. Hein? Chilombo lombo. Mobutu c'est kotangu ya kufaka. I remember watching it on CNN, right? Parce que Mobutu azalaki na rang très élevé à ce calibre et à famille Tshisekedi. C'est tout à fait normal que départ ya Mobutu na liwa ya Mobutu monde lobelela yango. Lelo kwa to kotina ba YouTube ozotala tala soko bandi ko tala ba Che Guevara tali ba tio ko kukutana na Mobutu toujours the king of Zaire yoka ba titre yoka biso wanae ozomona mutu atika histoire na mokili mutu penza asala impact tozolanda mutu abetisa orchestre classique hymne la zairoise tozolanda non européen penza avec their orchestra classical babeti penza yoka biso tolandi tozomona impact. Alors, Laurent quand même, le Kola yaki juste après Mobutu. Et puis le Kola Zalaka quand même, mais qui opposition on a payé influencé par Tchampa.
bongo révolutionnaire avec des genres des erreurs que Laurent a fait. C'est tout à fait naturel que nous kufa baliwa moko ba ko panze écran ndako. Forme liwa Laurent zakaliwa moko soni mais officiellement ça liwa ya assassinat quand même. Révolutionnaire ba ko panze écran loko mwana mukie. Assassin a eu l'accès na résidence révolutionnaire comment? Tala baninga loko la tatou amande fois aux États-Unis au Bamatinda qui bakende ko boma. Tout ça n'a pas fois faire déplacer les meilleurs des soldats américains bakende ko boma kuna bisika zalaki kuna bisika bando batama na Moyen-Orient. Tala yo descendant ya Nebuchadnezzar o akende ko batama na kati ya libulu avec $700,000 cash. On se mona opération d'engwana a forcé les meilleurs de nos soldats bakende ko bwile na libulu na wana lokola ya zoki onction ya Nebuchadnezzar quelquefois que nous comme la ndeke na ba mievwe bimiye ce qui peut ndengeni ni ba ko kangaye Laurent ça la personne quand même Laurent kufa baliwa moko na ebité ayena ba idée révolution monde ba lobalele les révolutionnaires Laurent ba panze crâne gratuit Laurent ba panze crâne gratuit Laurent beaucoup déçu qui Laurent est décevoir oui tout le monde était déçu. C'est quel genre de révolutionnaire? Vrai révolutionnaire, baloussa, États-Unis moutou. Catch me if you can. Les vrais, talaba Kadhafi nabiso. Kadhafi balukakaye. Tout ça landa, révolutionnaire, presaka, grande puissance, surtout occidentaux, temps dur pour finalement panzer crâne. Laurent facilitait son assassinat. Assassinat Laurent était si facile comme le bonjour à un certain dimanche. Pour le bakanini bas chrétien, shalom. Laurent ba panze crâne formule shalom. To la muka kakabo, la crâne de Laurent n'existe plus. Oh, qu'est-ce qui est arrivé à la tête du président? Oh, tous les fragments de son cerveau partout dans son bureau. What the hell? Ah, boy, bazolu kabatwa que nous connaissons des bureaux président. What the hell? Alanda apopiata, à ta formule à John F. Kennedy, John F. Kennedy ba panzier crâne kuna na Dallas, mais ça sophistiqué. Bon, de toute façon, quand même officiellement, c'était toujours un assassinat. Quand même, on doit reconnaître que Laurent a fait quand même, bon, c'est semi-sophistiqué. Semi pour, il a été assassiné, de place à sophistication. Semi de l'autre côté pour l'assassinat en gros n'était pas sophistiqué. On lui a écrasé la crâne comme un simple bonjour à un certain dimanche. Oui. Donc en gros tu peux savoir que semi parce qu'officiellement il était assassiné. Bon tu peux savoir semi sophistiqué, semi assassinat. OK. Kasi mikolo makamboza na mode des assassinations. Oui, mikolo yo. Même qui koulou neza sous na valeur te qui gangster za sous na valeur. Mikolo yo pepe to comme le milieu ba assassinat. Mais bon moni makamto uti ko sala, ba uti ko sala pe déjà wati ya assurance sao. Ah, mikolo qui assassinat déjà na succès. Bali wa moko ya pamba. Donc c'est l'héros, c'est le mutu ya malonga to ko respecter na liwa Laurent Zalaka l'assassin lui-même. Oui, mais bon, bakangaki, Ali Mwata Mataka vient que c'est un assassin professionnel. C'est le Moutabima wana comme réellement un professionnel à féliciter, c'est celui qui avait écrasé la crâne de Laurent. Laurent, il y a mon connaît beaucoup de temps, quoi, ça veut dire Sonia Pamba. 32 ans, fanda na vie, na bazamba na yo, à un seul jour, bah, j'ai écrasé le crâne de Laurent, moi, na moukié. Au langue pouvoir. Ba demon rights so baka bata problem pinza tina baliwa yango bina busaka bata bere ba demon rights chilongulambwe yango na bia yango bina ba demon rights yango bina ba fabrika ka bina na laboratoire bere to zala kanenge nini kaka hey makaba ba demon rights zanga sophistication demon rights ka le bia yiba bokumuna kaka vol moko ka terre à terre. Dimenu atsoka le bakima akima kamba kokima moko kaka ezanga tina tamba okende ko bwile na Brazzaville kombo nona ni o mambweni tala mususu qui aime déverger sa fille c'est Dimenu ici là le papa pédiatre là de Baluba là de Kasai le ngoi Kasanji ala ti perike à ses talons makolo
tala ba poil ye wana linga denda vers beach ngobila monsieur oh je suis madame azalaka lokola yo c'est mona madame ya bataille ya boy une taille ici imposante oh madame modèle nini ce qui madame azalaka boy photo kende pas docteur batala tango yo botamaka balobako botamaka mwasi to mobali oh te bokende ngai musika te alongoli perruque oh même ngoyika sange tu n'as jamais vu quand les moboutistes, les gens des MPR quittaient le Zaïre, personne se déguisant en jupe, talons et les perruques et les rouges en lèvres. Oh là 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 là, en tout cas, pas 10 minutes. Mbongo nyonso, Mweka Sanja Zwaki, il a manqué d'obtenir les gens lui conseiller comment est-ce qu'on fuit. Il a tenté de fuir la manière, il y a 10 minutes, une manière qui n'a pas été successful. Yo somo no tante ko kima me bakalonde na bichi ngobila. Bali ba bakatsa kata Brazzaville te. Moi kasanja koma kata na yamayate. Kaka na ngobila. Mulu maneba ba fandisie wana. E pro muna kaba tumoko sans esprit. Ba dimen ret ba palangana ka. Nando ba questiona dimen ret 72 heures te. Hey, ba dimen ret oyo Demon rat qui va bouillir, attaque comme na maya, ba bouillir n'importe quel demon rat, ezala basi na bango basala ka muzanga tina. Ce que boningi c'est ka muke, confession. Oh, je tentais et j'ai voulu, pas moko sans esprit. Yango bino ba demon rat, boninga okota na politics pourquoi? Politics c'est un jeu à batabe esprit. OK? Bandi makaelo côté soki balakisi yo preuve te ke yo moto salaki yango. Oh, ok, 72 heures, ba bwili na salle moko bo nya pas de courant, nya pas l'eau. Là, no ka pongi. Mais na mona ka bolinga pe ko sembela Yesu Masia tous les jours. Chaka na mtuna ko kota kino ka jeûne de prière. Oh, ba 10 minutes. Ba ke sele to ko ba 10 minutes. Bon, na otanga komone na ki 10 minutes te ko za la bienté, Menga na pese quand même crédit na ya kufaka na honneur na ye. Mais le reste ba 10 minutes ba luka ka ba problème ba pere. Ba tuma ko sans esprit. Ba 10 minutes. Yango anera monela kabinoti. Anera se ba ke soki 10 minutes aluki ba problème ma ko buile kana maya. Kaka partir maso ba katsa na e fleuve. 10 minutes à mon somme ya banganda bandi déjà bilobalo boko on va parler. Nous sommes entre nous. Bon voilà. Oh, comment yo zo beta tolo sala ba opération minene. Mais muta sala coopération minene, zala pe esprit pe ya ba grand. Yango baliwo na bina za baliwo moko sans impact. Baliwo moko ya ba petit. Boningi komeka makambo minene, mais vous êtes en réalité de petits. Boningi komeka makambo za calibre na binote. Tala, bomanda we parle ke lokola basara mesen, bataba esprit. Bango mibali ya solo. Il faut Navy Seal. Boyebi Navy Seal, c'est parmi nos meilleurs, non? Nakata Navy. Voilà. Bango de faut bakende ko luka un vrai têtu Republican. Biso ba bazoka biso pa batu pamba boyete. Tindelanga Navy Seal. To dilaka ndena ba Navy Seal. To dilaka na ba voyo ba nerote. To dilaka na ba voyo pambote. Dime nwa ki baningi se ka wa muke wako etu situjibana ba muntu. Yo, tangu yo zoko presse ba tukuna na mbujima ikananga. Orezona kama kambo tujibana ba muntu. Ha? Tangu yo zoko yiba ba diama ya batu. Orezona kama kambo tujibana ba muntu. Kasayo tiki ngolo wala désert de Sahara. Orezona kama kambo tujibana ba muntu. Et comme tango moni kilo ya justice nge kitona mapeka, olati perruque, otie jupe, otie talon, rouge en lèvres, faux chéri. Ozo kende na bichi ngobila, ata kutungobila ngo bayemba ngo nzembo. Oh. Gouverneur, akatisa fleuve te. Kaka wana sali ba confession comme tout bon dimenwet qui se respecte. Kaka wana na ngobila. Gouverneur andimika azalaka moi kasanji. Kaka wana demi tour. Allez, zonga. Toboko imileyo zonga na malembe. Dozo mona tako tante ko chima ko. Doba dimenwet makam na bango tu yaka local kaka. Yango Congo wane zozo démarrage te.
Parce que na, donc, bah, très local, bah, grand, mais leur cerveau est à qualité petit. Comme Chilombulombo. Tous les gens connaissent Chilombulombo. Chilombulombo, papa. Hein, Chilombulombo. Tala. Chilombo, tala. Osio Zimbongo. Mwana mobali oyo. Ngana moni, seki kutomi kufeli na atakuna na Malawi. O, batu bakobetela ngwata lisolo. Kia kendaka na Malawi, ake kufa kuna. Omone tangu Idi Amin ake kufela na Arabie Saoudite. Quand même, torobela kango, ke Idi Amin, boya zake Republican. Of course, il faut que torobela ngo. Bon, to comparo na Idi Amin te. Maintenant, on peut faire une suggestion. Chilombo. Yo, oko kenda tana mupompa te. Yango, leba kishi de mupompa kuna. Bo liye kaka bosi la na eko. Boko liye te po amakila na binote. I forgot. I'm sorry. Je retire l'idée. Balia ka mtu aza makila na binote. Bongo ya zaka makila bakasemba kende liye. Bolo bate kwa za nzambe. Yeza iba ka chilombo te. Boti kokosela ka yezu makambo. Bino boya aza nzambe. C'est quoi ya Satan ça la kawapi? Mobutu posa bino la fameuse question. C'est lui le fils du Satan? Ce qu'on a créé Satan. Qui est le père de Satan? Qui a créé le Satan? Ce n'est pas celui qui a créé Adamo, notre ancêtre, et le même créateur de Satan aussi. Alors, mais si le créateur d'Adamo est le père de Jésus, mais qui a créé le Satan? Alors, il faut être réaliste. Kuna na Garden of Eden, Satan créé la ka. Il fut aussi rusé parmi les animaux que le Seigneur Dieu avait créés. Alors, le Seigneur Dieu avait aussi créé le Satan. Donc le Satan, là, par définition, lui aussi, il est le fils de Dieu. Oui, oui. Boyako, Satan a tingisi kanga, ba prière moko je pesa Yesu kanda. Yesu alembi ba prière wana. Bo, tala bina bakantaka na kisongi na bino ndebo kosala ke Yesu na Satan basala nini. Babunda basene yantir. Ndebo bakosa bino Vous voyez les inconvéniences quand vous faites manipuler. Ngana ebisi bino na mukuse botanga ka Bible. Le Seigneur Dieu tango asali Garden of Eden. Et le serpent, bino bokomisa le Satan, était rusé de tous les animaux que le Seigneur Dieu avait créés. Tolandi, voilà. Toyokani, ceux qui bokoti na livre Apocalypse, Michael, na dragon, babundaka. Et nul ne gagna. Et le système a match nul, Bongo bino botuna Seigneur te, Dieu te ndengeni ni wuta satana bandako bebisa mokila sila na kana yete. Botuna ye Jésus te moyaka na mokili oke kolonga Satan, mais pourquoi sila na kana une fois pour toutes te botika kaka nyoko la bateau? Maintenant, Mamoulou va pas tenir une question. Est-ce qu'un père peut-il tuer son propre fils, même quand le fils est un rebelle? Boya mayele, bakomitu na ba question. Nalingina lo baboy. Si vous connaissez ce qui est bon pour vous, dans l'homme, le bon Dieu a placé l'habileté de choisir le bien et le mal. Tika komi pesaka dans le mal, pourquoi c'est la kasata na makambu? Atoko seli Satan makambu, jamais Zamba anéantir le Satan. Parce que le Satan est aussi le fils de Dieu. Azala rebelle tetaliote. Yon Zamba sali ko zanyamato zamuto avec une conscience, n'est-ce pas? Choisis. Tu peux choisir le mal pour le bago Satana. Yo kasi ko depuis vous va accuser Satana. Zamba ça sila na Satana yango. Asila na kana epete. Ezala ko le kenda opesa papa moko rapport. Mwana na rebelle wana sali boye. Papa yoki. Mwana na rebelle atamboka mobimba boke kofunda mwana na ya rebelle. Joe Biden azana mwana na ya melaka bakokaina wa. Joe Biden a pardonné mwana na ye. Ça s'appelle le lien de père et son fils. Pesa ba rapport ndengo ko pesa ka. Nalobi tosanga kana Bible. King David ko son fils au benga ka le fruit de son entrailles. Absalom. Absalom a sali papa ne coup d'état. Absalom a vu na ba concubine na papa ne d'une manière même publique. Quelle humiliation! Mais vous savez quoi? Papa a instruire na ba soda na ye que personne soulève sa main sur Absalom. Tolandi,
Ça, c'est le sang d'un père à son fils. Moi, il y a bouleversé trop, il y a papa. Moi, si papa sonne, papa kimi. Est-ce que, n'espère bien, King David, akokaki pe ko samen basoda te basa la face na Absalom à Absalom que lui l'ancien singe, il pouvait le faire. Mais, même s'il gagnait, il a gagné contre qui? Contre son propre fils. Mais un fils rebelle, un mauvais fils. Papa a abandonné Bitumba. Ah, Nazeb Sabino Pobomona ka réalité. Bolongo la babuzo babozala kananga. Nzambe sata sali boye. Nzambe. Eza lokola mtalala lobi. King David Absalom asali boye. Siko King David alobanini. Mwana wana. Boba soda bokende ko boma. No. Absalom a offensé contre son propre père. Il lui a humilié publiquement. Le père était déposé off, son pouvoir était déposé off par son propre fils. Papa atiki limwana akubundana yete. Metangu papa azongeli makambu. Alobi na basodane mokwa meka koboma yete. Ça c'est son fils après tout. Toyoka nabino, voilà. Ceux qui bozalaka na problème avec le Satan, ndenga nyoko la kabino dans vos imaginations là. Botu na kangonde nzambe. Mais wana bokom kona jeune ba question moko très sophistiqué pour na bonne compréhension na bino. Mais le fait même que vous attribuez le Satan na ba malheur na bino, bozana na niveau pour comprendre répéter pourquoi le Seigneur Dieu avait créé le Satan. Hein? Wana zama sola ba niveau il y a spiritualité très élevé. Mais moi j'essaie de simplifier les choses seulement pour vous. La simplification hein na zolo banabino boye. La nature de Satan, comme la nature de Christ, se trouve na kati na yo motu, bien sûr. Omoni lolem na yo oy, tu as l'habilité de bénir, hein, de guérir, et tu as aussi l'habilité de maudire. Ozan habilité ko boma, kaka na munoko moko moko. Est-ce que munoko ne zakana belo lemo? Eka na lemo moko. Voilà. Mais la force positive et la force négative, ezaka na lemo na yo oy, mozaka na lemo moko. Hein? Le choix te revient. Quelle est la nature de ton âme? Si ton âme a une bonne nature, le lemonayo, oko utilisant pour bénir, guérir. Et si kamutabeli, yo zoko sambe la poa bika. Et si kalikambweza, yo zoko prononcaka victoire. Tozolanda, ça c'est ton choix que tu es en train de faire. Comment tu vas utiliser ton langue? Soko zalakana molimo moko wuta eza corrompu oza soko diongo to ki pebloko nini oko litize kaka même lole mola otonga kabaninga même lole mola po soueta kabaninga mabe même lole mola pona ko maudire tozalanda kaka lole moko moko nyana pas deux dans ta bouche oza kaka na moko tokani. Mais qu'est-ce que ton lolemo parle? Eza lié na nature ya identité na yo tokani Alors, tika kokose la kasata na makambo. Yes, il y a un aspect de Satan en toi, oui, parce que tu dois être accusé et jugé quand tu fais les choses. Oui. Bon, tant que yo sala kamabe, c'est kaka vous la voix dedans de toi, t'accuses na mabe yo salé. Parce que c'est le Satan qui a pointé mabe yo tiko salati. Oui. Tout cela c'est en toi, mais c'est à toi de surmonter, hein? Ton aspect faible là, ça c'est ton devoir. C'est ton devoir. Il y a qu'à surmonter. Ton aspect faible. Donc, tu as aspect, le désir de la chair. Ça c'est ton devoir. Ton devoir. Bolingi via facilité mingi, bolingi gratuité de vie, bolingi gratuité de paradis. Tani boza boyeko, tala, c'est une zambalinga kapeso gratuité de paradiso. Ndoya na mokili ya batute, même de konanga l'équation est simple à comprendre. Ok, ce ton âme était dans la présence de Dieu, c'est lui le chef des âmes, right? Kune pa inaye, c'est la perfection. Wete, et c'est sain, everything is peaceful. What the hell akotindo awa, right? Mais ozo parcourir le risque, il y a que awa okosala mabe et puis ozo mba sous la présence na yete. Why? Haha! Parce que ton âme, tu dois mériter le paradis.
C'est pour cela que tu es ici sur la terre des hommes. Il n'y a pas la gratuité, oh la gratuité de paradis. Oh Jésus était venu mourir pour moi sur la croix de Golgotha. Maintenant, j'accepte Jésus-Christ. Yeah, really? Ton âme corrompue que tu es, au salut ma belle vino mobima mutema ma belle soko diongo makanisi ma belle espèce de demon rat qui a contribué à détruire et trahir son pays. Au kanisi que Jésus-Christ je s'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Allez balabini no koto sikona lola. Really? Gata ngaki verset wanata. Yezango abina yala kabina de gratuité de paradis. Tala ezala concept lokuta ba demon rat ba yela bino. Tokani oh gratuité de l'enseignement. Nasta lo bana bino, il n'y a rien gratuit sur la terre des hommes. Na lo bakango na langue nini o? Français ngo c'est ça langue ba coloniser ka bino nango. Bongo bino boso aux indépendance. Boka ka français ngo te. Baninga ba boya ka ko ka français, bo bazala ka coloniser te, to bo bazo indépendance. C'est les deux groupes là boka ka français te. Bande ko nangai. Voilà. Comme bakoko na biso avant l'arrivée, ya batu balo baka français. Bakoko boka ka français te. Tokani bazako kande lingala. Voilà. Sikoyo, baoyo bazwaka vraie indépendance mentale. Babwa kisaka pe français, ba réfléchissaka lingala. Bino, bolobaka na français, parlement na bino en français, makam na bino tout na langue ya ba colon na bino. Parce que vous êtes toujours le sujet ba colonisé mental. Donc, ce qui n'a lobby en français que il n'y a rien gratuit sur la terre des hommes. Il est belge, c'est en français. Tokani botika kuluka ngana yembola kama kambu na lango bino bo comprena kalisu le lingala est une langue des gens illuminés. Le lingala n'est pas la langue des sujets belges. Pour nini bino bolingo fing sa langue na biso boye. Lingala est la langue ya bakoko na biso. Bakoko na biso n'était pas des sujets belges. Botika bon comprendre comment loba. Français est la langue na bino parce que vous êtes des sujets belges. Mukolo boko zaka l'indépendant solo. Bokolo ba langue o bakoko na bino balobaka bakoko na bino bazalaka ba sujet belge te. Teokani. Donc, quand Mamoumoulou dit en français, il n'y a rien gratuit sur la terre des hommes. Il faut mémoriser cette phrase-là. Je dis ça en français. La langue que vous comprenez mieux, la langue de vos oppresseurs. Tokani, voilà. Koko na yo lobaka phrase wana te pour koko no zaka spirituel. Acha comprena ka ngo kaka. Alors avec na besoin ba lobele ba phrase wana te. Soko ko interpréter n'y a rien gratuit sur la terre des hommes. Soko ko interpréter ngona ki latin. Ka yo kaka na ba latin na ba français. Zaka bato yo baka coloniser makanisi na yoti. Donc yo lukaka langue ya ba colonisateur na yo ko membo yo ko translate yango ce qui peut na anglais yo kaka. Mais ko luka ko traduire ngwa lingala te. Lingala za langue ba indépendant. Tokani, voilà. Aucune langue bantou appartient au colonisé mental. Tolandi, le Kikongo est une langue spirituelle qui a été pratiquée outre l'ancienne époque par les hommes et les femmes indépendantes illuminées spirituellement. Donc, koyaka koloba Kikongo te quand tu es un sujet belge. Toyokani, et la langue ya Filippo te. Botu na Fabiola bakoko ne balobaka langue nini balobaka Kikongo te. Le lingala te uti kolobango pendant plus de 20 minutes awa. Langue ya peuple ya nsomi. Le peuple bangala uta l'ancienne époque. Bayebe monoko boyenga faransi te, ils ont parlé en lingala, ils avaient leur identité. Le lingala n'est pas la langue de votre roi Filippo ni votre reine Fabiola. Le Chiluba, bien que ce peuple est un peuple traître, mais le Chiluba, outre époque, ce qui peut à Barua Nabango Kalala et le Ilunga, avant contact avec les Blancs, le Chiluba appartenait aux neveux et nièces des peuples sortant du royaume Congo. Donc, Chiluba, comme la langue Kikongo,
appartient au peuple bantou. Swahili, ton compte en côté. Bonne histoire à Swahili. Bon, ton compte, sorry, but Swahilophone, sorry. Bon, quand tu dis ngana tabino ke boza langue nsomi. Bino pe boza ka presse mingi bino ba Swahili. Boy ke bino pe ndebo créer le so problème beto na kopena Congo. Hein? Yang en tout cas ba tum susta mokil na bien zambo penza. Donc, tu l'as bien ngana tanga ki abokan tanga ngana tanga langue na bino. Mais Swahili na français, boza ka même chose. C'est ça que deux langues sur le même pied d'égalité. Sauf que moko eza na ba GG na kati na ba composition bele moko kuna zali na ba harahara habura mena semaka c'est la différence et bon c'est les langues na biso c'est les langues mélange qui bantu na ki arabe siko ba arabe ngo ba ka po ba sa nini ba ka kotoka ba esclave kuna na tipo hein nzela ya Zanzibar kuna na ba tipo boite siko ngana ka ndiko tiango na liste ba langue ya biso ba bantu ya somi ndenge nini D'ailleurs, il n'y a pas le peuple swahili non plus. Oui. Si toi tu viens de Kolwezi, le bas langue no dialecte na bakoko na yo. Tikena biso biswahili kiswahili langue ba esclave. Toka ni soko za la kamushi, le bas dialecte na kimushi. Ozaka murega, to le bas dialecte murega. Tika o kiswahili. Kiswahili na français na anglais na ki portugais na ki latin. Même pied d'égalité. Langue yo ezali lié na oppression ya race noire. Bon baté ko saïle lo bamaka mais le français aussi se parle presque aussi la majorité abatu comme l'anglais aussi. So pour amta baka saïle lo bamaka na Tanzania na Kenya and français peso lo bamawab. France, Belgium, Ivory Coast, Cameroon, Zaire, Brazzaville, so RCA so alors donc, ceux qui n'avaient pas comme le français, vous n'avez aucune excuse. Il n'y a pas pour comprendre le français là, parce que bino nanu, bobimi l'esclavagisme, tenan bobimi ki boumbuté. Donc, ceux qui n'avaient pas la langue, il y a une oppression na bino, il faut mémoriser pour comprendre yango. Boité, parce que bino namitu na bino, boyebi kande français. Mais mukolo boko banda ko raisonner na lingala na ki Congo. Et cause la libération mboka na biso mais pour bon raisonner na balangue wana il faut bozongela votre propre identité il faut bozonga cause la hauteur est-ce que vous êtes comme à la hauteur na noté voilà la vérité est que vous êtes toujours les esclaves et les sujets belges alors ceci dit chilomblombe mon paya oyo paya ko imposer peuple congolais chilombo Pona nini yo ozoluka liwa na yo ezala sophistiqué ndelo nga nazo comprendre te ubio lingi liwa no ezala semi sophistiqué why Chilombo tala je vais te dire la vérité les États-Unis ne veulent pas perdre nos balles précieuses pour te perdre ngo pona crâne na yo wana calibre wana te toka ni Chilombo et cause la perte ya mbongo na biso na ba ressources tolanda nous le peuple zaïrois Chilombo tolingi ko pesa yo honneur wana te po soki yo ba assassiner yo e ko sala monde ba lobelela yo siko incompétence na nyonso e ko zala ezipikami okwa ko bima victime après la mort ndenge Laurent comme musée après la mort tolingi yo comme musée après la mort po bina ba di menwe ke bozo luka ba problème po so kanisi ke tango ba ko wowa o so ki pe bana muwowa musée yo pe comme bana muwowa yo zala kanini mo kantombolo bana muwowa mu kantombolo tolingi na biso te tolingi ko pesa yo honneur wana te nous avions commis cette erreur monumentale avec Laurent to kani Chilombo Laurent est le dernier président yaba dimenrat autotiki liwa na yezalata na moi sans ya sophistication oui Laurent moi ya Laurent za liwa moko yaba puzzles yaba débat ezalaki ba libanais c'était les américains c'était les rwandais c'était Joseph Kabila c'était les Mishiki to s'appelle Rashidi to landa o moni ba liwa wana tika lokola ba JFK tika batukaka na équation mentale yo zata na calibre Laurent Chilombo Laurent zala kata révolutionnaire yo révolutionnaire yo sala
à part obando landa papa non asima et puis quand ça te convenait yo bunda pona ozaï rwana yo obunda si tu étais là en Belgique oh quelqu'un m'a confié et puis yo ba beta ke pa police belge yo ndo ba beta ma yo somona muto bundi a gagné yende makila so bimena elongi yo ndo liaka bankuba parce que tu étais comment on peut dire unruly en français c'est quoi ozaka muto or mibeko yango il fallait que ba policier belge ba jimuna yo. Et bien, on a utilisé un incident, on a pour le beau, tu as lutté pour les épaules, mais il y a des bandes qui partent à Yoma Kofi, qui sont à Bruxelles. Les Cambias Zahir, les bandes qui ont été belges, qui ont colonisé. Mais ça, ceux qui ont été solo révéré, le voisin, n'a rien à le baboy. Le monde a lutté. Est-ce qu'il a lutté seulement un seul jour? Non. Hein? Alors, est-ce que Mobutu Bunda n'a pas belge qui a Kolomoko? Pas du tout. Laurent a mené la révolution qui a Kolomoko? Pas du tout. Yoka na mkolomoko chilombo olie mwa bankuba nokuna na Bruxelles de commission combattant tu as combattu quoi yo combattant dans quelle idéologie hein non parce que ne me dis pas que tu étais en train de oliaka nkuba parce que tu accusé Mobutu mais wana zali idéologie buzoba lokola buzoba bando tambola entre yo na tata na yo azalaki na Belgique mais ce sont les Belges qui ont contribué avec les Américains placer Mobutu au pouvoir. Mais il fallait qu'il mener lutte contre le Parlement belge. Vous étiez là-bas. Hein, Chilombo? C'est toi qui a lutte à mener. Il fallait qu'on bande avec le système qui avait placé mon bouton en place. Il y a un système en côté. Mais vous allez qui wanat? Vous allez qui en Belgique? Et le Parlement belge était. Hein? Tata na qui qu'on a le Parlement na bangote. Bon, il fallait que la lutte contre Batouana. Banani baki kotia Joseph Kabila en pouvoir. Banani bayaka na Laurent. Mais comment vous étiez n'avez pas à bateau yobayana batouana au pouvoir? Bon bundisi batouana te oya côté désordre na mboka na biso. Oh Mobutu doit partir. Oh ça qui quitter oyo. Votre raisonnement ne peut qu'être un raisonnement étranger. Quand on vient de Malawi, c'est comme ça qu'on peut réfléchir. Hein? Bande konangai. Tout ça l'ande. Bazeiro bazaka na Washington. Tant basala ka ba marche. Bakenda sala devant la Maison Blanche. Ou les bakenda na Sénat. Mais bakenda na Maison Blanche. Bosi boka bango, bakei bazoko tinga makali boso ambassade ya banani ya ba Rwandais. Non, parce que tous Zaïrois qui réfléchissent, c'est que les Rwandais ici sont mis au pouvoir par les gens qui sont là à la Maison Blanche là-bas, sénateurs. Hein? C'est bon, comment yo zalaka na Belgique? Chilomblom, yo na tout no na Belgique avec toute ta famille. Oulié Boswani Saba belge, Yozo Koswana comme Mobutu doit partir, Mobutu ceci, nous allons faire ville morte, nous allons déclarer la ville morte. What the hell? À part kaka entretenir Banaba comme un voyou, comme le futur voyou que vous appelez force de frappe. Batwandaka ko vandalise le bien public. Oba koko na bango basombakate. Tozolanda. Bazano na respect ya government te. Bon ya ben poli, le mal élevé, mal appris. Les gens à retourner na ba cour ya civique. Ba réapprendre. Koko ki ko vandalise palais du peuple te. Eza mosolo ya Mobutu te. Eza mosolo ya Laurent te. Eza mosolo ya Joseph te. Eza mosolo ya Mutauta Malawi te. Et bien, la caisse publique, il y a peuple zaïrois. On doit rééduquer Batouana. On doit leur rééduquer. Que ça ne donne pas une bonne image. Quand on te voit habillé en veste, ok, na katia palais du peuple, et là, comme à longa yomonyo ko sala, ezali ko bunda na makofi, et puis ko buka, ba m'oublier, ya peuple. On doit leur rééduquer cela. On doit rééduquer UDPS à son entièreté que ce qui bâtit une agence nationale de renseignement autrement appelée ANER. Que ton premier objectif, c'est de garantir la sécurité nationale. Tu es là pour obtenir toute information qui peut nous alerter à un danger à venir, que nous préférons
oyebisa biso makambo à venir, comme ça nous pouvons prévenir, oublier que nous nous réveillons un bon matin pour voir sur CNN qu'il y a une virus au ezali kotambola sur le sol congolais. Et ANER qui dit bas, aucune idée. On doit rééduquer cette agence de l'ANER qui est composée de demon rats que votre concentration aussi, j'ai bien dit aussi, devrait être na est kuna na frontière. Il y a le Grand Zaïre avec le pays comme l'Ouganda, Burundi aussi bien sûr, et certainement Rwanda. On doit rééduquer ANER que c'est mieux d'avoir aussi les hommes intelligents qui peuvent pénétrer Rwanda et infiltrer leur système d'intelligence, leur gouvernement, et avec une bonne patience, nous relayer les informations utiles pour nous un pas en avant, pour anticiper qu'est-ce que prépare le Rwanda, comme Rwanda est une nation hostile, un peuple zaïrois. On doit rééduquer ANER, de ne pas négliger toutes nos provinces Oyo ezali na frontière avec les autres pays. Parce que l'ennemi n'est pas seulement focalisé à l'est, l'ennemi peut entrer dans le nord, dans le sud. Brazzaville, c'est un peu difficile, mais tout est possible. Normalement, c'était ça, rôle ya ANER. On doit rééduquer ANER, d'établir certaines relations avec les ambassades, surtout des pays qui nous veulent le mal, et avoir nos agents qui sont déguisés comme les travailleurs dans ces ambassades-là. Nalingi naloba boye. Toyebi biso nyonso que par exemple, ambassade des États-Unis, si ya bazape kuna, okoyeba identité na bango te. Mais l'ambassade doit aussi engager les travailleurs locaux ya mboka wana esika ambassade ezaleli. Est-ce que on ne peut pas aussi avoir un homme de service de l'intelligence congolais qui lui aussi travaille dans ces ambassades-là, locaux l'appelle Suna Matoi Nabiso, Toye Bakape, que tel mutu azalaka membre ya intelligence ya mboka tel mutu azaboy tokoki pe kozala na ye te. Telle grande sœur ya Denise Nyakero, peine perdue. Ake kosala na ambassade ya Rwanda na Londres, aucune information intelligente utile na sécurité nationale ya Zaïre. On n'a rien obtenu d'elle, bien qu'on vienne de la muter na Ghana. Ça serait le même résultat. Tigéru, rien, bourrico, incompétente, inutile, moins intelligente. Yabangweza ya famille. Tozolanda, et nous gaspillons l'argent chaque fin du mois. Tozo futa mutumbongo ya pamba. Yo muto yo kanaka deja bien na batuti. Oza na mwa kila na bango na kati na yo. Totio ne sikawana. Ezali po ozongisa biso peke tala na moni masolo bwe na yo kaki. C'est vrai. Yo zalaka kanebonga wana. Likambo ko yoka malamu te ozongisa biso ketala na yo ki likambo boy. To ofandi no wana e koma nango musala na yo esengo na yo na sala na ambassade ya Rwanda na Londres. Ozoka pe ba salaire na yo. Aucune information. None. Zero. Rien. C'est que yo utilité na yo okosala ta nature na ote. Sokoza na moi ata 45% makila batuti na kati na yo. Mais on pourrait tendre cause la zairoise. Okoketa kosala l'identité na ote vila biso tape ba information. Yo koza na esprit ya Jonathan te na Bible. Mais Jonathan zalaka mwana ya roi Saul. Mais soka yo King Saul alobi makamsi bien te contre David. Jonathan zako kebisa master na ye. Yo kozala ta na molimo Jonathan te. Kaka koyela biso ba première dame moko bana ba prière moko kotengama.
Oh, ce que tu as bundi, ataba kokolo kana bisa baka ko bunda. Sœur na yo azala ki na position obtenir information intelligente. Atanga ki masola Jonathan na Bible te, yo zo bela Nzambe ya David te, botanga ki ngote, mais David na Jonathan, masola ngoto zolo ba, yango yo Nzambe ya David, Nzambe ya David, Nzambe ya David. Mais Jonathan sana kati makambo ya Nzambe ya David. Hein? Otanga ki ngote? Fani moko inutile. Inutile. Rôle na bino nazo comprendre te. Oh, yana oboteli biso mwana te, donc to bénéficier na loko te. Mon lié kaka bambongo ya pamba. Ba mabala ménopause. Inutile, 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 inutile. Moteur en panne, moteur en panne. Moteur, tous les pièces et sali baroui. Rien à récupérer. Tant et les cas. Donc, ata to memi yoto tindio na Shady Grove. Ba beto batongana ba IV o basi ba komu kozwa lelo mingana na ki tongana sali na mwasa 60 ans batongana ba IV s'occuper ba IV s'occuper ba IVF s'occuper IVF ezo sala na basi ba 46 ans ba 50 ans ba 53 ans na ba ajouté donc biso to feli kaka perte Nzambi wani c'est quoi c'est avec le demon right so quelle perte économique d'un niveau donc ridicule qu'on ne peut même pas décrire. Quelle dépense hein? Yango yo première dame yo mama yo yango okanaka biso yo na libota na yo nanu yo pena balukeli nanu yo oui yo okanaka biso mama comment yo kokolia mbongo nyonso yo au produire le côté à malonga na 2018 il y avait encore de l'espoir okokai ko kende kuna na Washington ba betio batonga oyeli biso ta mwana hein et le côté rien ta sœur azoti chance à cause de l'ambassade à Rwanda na Londres maman aucune information qu'est-ce que vous nous avez rapporté rien siko yo ke ko bala tijinyo yo babali sibino na 2019 yo c'est que tolobi donc yo na libota na yo ko calcul na et puis ngana no mona ba orphelin boyeta orphelinat kola na orphelin ma apparemment e bakesika bande ko nyonso bazalaka o ki orphelin yo na yebi ngote ezo mona na pe clarté ki orphelinat na yo hein donc yo na famille bokana kabiso ya solo L'histoire qui orphelinat, il faut totalement très très bien. Oyo que les chiluba, oyo que les kiswahili, oyo ko prétendre que c'est la une de nous. Oyo sœur na yo, oyo ko tia ambassade kuna ya Rwanda na Londres, poate kande biso. Ulia ke biso, elle nous a trahi. Yo, oyo le biso nini? Qu'est-ce que tu nous as servi? Mbongo nyonso yo dépensaka. Oyo uti na kesi ya l'État. Bongo budget au bureau à première dame uti wapi? Et où t'as gagné Rwanda? C'est ça bon on a biso. Qu'est-ce que nous avons bénéficié de toi? Rien. Comme rien. Maman. Ata mwana moko skit. Ata kobota mané mongol. Po bazema ba 60 ans. Ozana riche kobota la biso mongol. Mais to mona kata mongol angoti. Hein? Mobala na no mongol n'est-ce pas? Bon soko botel biso mongol. Est-ce que cause la problème? Oh non no bala zaka mtu normal? Bongo yo mona ka mobile na zaka normal. Hein? Te yo nano tangu yo zoko bala. Yo mona ki bala ki mutu normal, mobile nana zaka normal, makambi ya lobaka. Ba catholique ba sambela, pour guerre sila. Est-ce que mutu normal a raison na lokwa mobile na yo? Mikolo azu ide kolo weze kota na kasa occidental. Mobile na zaka normal. Alors, soko kendaki, mindele batio bazeme ba laboratoire. Oboteli biso beka lokola kaka mutu ka lokola papa mwana ngwani ngaka zala kaka lokola uyo azana mobile na yo. To mesanit, to sta mesanit. Bongo sa iro azo s'attendre mobile na koma mayele. Hein? Mongola sa bongo na koma mayele. Te na aje chilombolombo. Nde IQ mati. Tout ça mesana na biso que toza buriko na biso national, comédien na biso national, hein? Bipolaire na biso national. Tout ça mesana, nous avons déjà accepté l'idée que nous avons un bipolaire national, que nous avons un mongol national. Donc ce que bo télébiso un bipolaire. Hein? Bon, tokolo ba quand même, hein, dépense que perte. Ah, tout ça soumis, tout ça, parce que les botana ba ko produire le comme la montée, et les botamo ko ya li suma. Makamna bango te kamala montée.
yango yo pe en tout cas basi mosusu yo tam yo moneki que il faut bala kaka homme zairwa kana famille Tshisekedi mais famille na za famille lisuma bazali bad news tala le ndongo to ko fingama kasi pona alliance na famille wanati soko bala kana ata mutu mosusu ngaka tato e bayote ndo fandi no calme na libala na yo ya kimenopause hein. Peuple congolais, ce sont des leçons tirées hein, de ne plus accepter les premières dames en ménopause qui sont étrangères. Oui, oui, bah, il y a les pères et les mères. C'est pas des pères et des mères. Hein. Bon, bah, qui s'appelle une première dame en ménopause doit être 100% zaïroise. Et puis, il faut la produire. Un enfant zaïrois quand même, avec un zaïrois. Après, ça la kalibale à liboso. Bana bazana bango lipamboli. Tozolo bate ko bano yaki na bango bana problème te. Bana tondimi. Mais bazala te bazaïrois. Hein, maman? Hein? Yo, tu connais les étrangers na muti amboka. Ser na yo, tu tiens la position très stratégique. A elle aucun résultat. Non. Non. Pour une famille moko boko za l'inutile boye. Oh, ils bota ndengenine. Hein? Oh, comment boko za inutile na reproduction, inutile na intellectuel. Nyo soka faut bala sabino. Ceux qui ont l'ingaki biso ya solo, que 65% ma kilomètres zali abashi ndingo lobaka. Mais il faut que zota zemina biso. Ata ya mutu apusu. Eba mumtali. C'est comment na kete. Comment na kete. Bazero tala bino pe baba na mabe. Mam su lobaka bote ka bien te. Baba na mabe, il faut un peu de respect quand même. Bino boto mona mtali boma de vierge amut. Baba na mabe bino, bo penza bana mabe. Tala bango bana mabe. Comment beaucoup le babo quand ngona penza? Oh, mtali boma nda de vierge ka votre première dame. Est-ce que bon normal, hein? Bon bana mabe makasi bino. Bon baka bloka bongote. Hein? Bon baka bongote. Elle est quand même votre première dame. Beaucoup le babo ka bongote? Ate ça makabongo. Asa na étrangère ayebaka na epete. Est-ce que beaucoup le babo ngona ata vous-même, hein? Bo bana mabe bino bota bana mabe umbuka. Bo bana babi, bo bana mabe. Bo baka makamba bongo te. Asa ka mama na bino. Boki, asa mama na bino, moi c'est papa asa ka mama. Hein? Asa tantine, c'est notre belle-sœur naturelle. Ata to soigner ici, ezaka na esprit libala kaka. Hein? Beaucoup le babo ka bongo te. Hein? Yango bata maboma ngope. Tala sen pepe bo contrôler pe bata maboma na bino te. Hein? Comment tel boma ko kendo déverger première dame? Hein? Oh salama wat ma soni makasi boy. Yango bagarda ngwa sen pepe, yango bo collaborer kana mtali boma ngoto li kambunini. Hein? Makamba soni boye, makamba soni. Na niveau donc en tout cas, to ka soni anero bazoko violer batu. C'est quoi la première dame? Na mutali boma sen pepe. Yango bisa ba gens ngo Congo, et c'est compétente partout. En tout cas, bo contrôler batu na maboma. Bino peuple zaïrois congolais. Botika buza bana mabeba baka makamba boyete. Bona baka sublo ka bongote ya malamute. Aza mama na bino. Aza belle fille, belle sœur. Aza mama, aza moitié papa, aza première dame. Première dame. Ata aza na ba faute, mazaka ka mama. Bona baka sublo ka ngwana ya malamute. Atanga pena sepela kite. Kokendo ko kalika mandingo no mtani boma de vierge ka première dame. Ngapena kama ki quand j'ai appris ça. En tout cas, na baki fallait que na gange na bino boza bana mabe. Balo baka bloka bongote. Balo baka mama bongote. Aza mama. Boy kinga. Ata na zolo balo baboy. Maza mama na bino. Bon bana mabe. Comment beaucoup le que maman na bino était dévergée par un fou. Comment vous faites des choses comme ça? Tu n'as pas c'est la musicien makambo. Bon bana mabe bino. Oh musicien moko asengi ba pese jeep parce que Denis azalaka copine na ye. Tokotanga koma musicien te. Papa bataza na mwasi na ye. Bakongole bo bana mabe. Bota bana mabe. Kotana longola na identité zairwa. Te na zongi siki zairwa. Bo banda bilobalo ba uta kala. Lwambo yemba bino. Bo bana mabe. Balo baka makama bongo te. Maman taza parfaite te. Azaka ka mama. Denise Nyakere votre maman. Hein? Même si elle a été dévergée par un fou. Azaka ka mama. Ata yeli bino bana ba pa yaza mama na bino. Ata musicien wana otokobomba identité. La connue aza mama. Beaucoup banga papa na binote. Si bon dimanche tu sais que dit votre papa. Hein?
bokolo baloka bongo te bo bana mabe bokolo bakamaka ndengo na te boto tele bolumba tata na bino ndengo na ya malamu te bongo ya koka ndenga nini que moi si ne abala a été déviergé par un fou fou que tu as simple peut-être on me dit que c'est que fou ya balabala en tout cas makamongo za malamu tata mukete bolo bakasubloka ndengo na te ya bien te en tout cas ata tseke ja ko sale bien te na matoi ngape ta no ka ki na baki na kolobela bino bozaba na mabe balobaka bongo te balobaka kaka que notre maman est une dame extraordinaire nde bongo balobaka ce qui batuni bolobi non ces filles là que nous voyons devant la télé sont nos sœurs et notre frère unique nde bongo balobaka ti bon c'est une nationalité toboyi parce que boyebi que nous souffrons beaucoup na ba étranger ba réclamer ba nationalité beaucoup suka kaka non ce sont nos sœurs c'est notre frère unique otiki ka bongo ti oh non c'était makam national de wanate mais ça kaka frère na biso baka ba na biso par alliance les enfants de l'amour te bon baba ndeko na bino te baba na mabe bino baba na mabe na baki na kusola na bino bozana na jufota bana Denise baza bana na bino tokani baza bandeko na bino nationalité mais baza bandeko na bino tolanda boko kondima papa et puis bobo ya mwasi na ete bino bondimi Tshisekedi Tshilombo bolobi papa na bino kamba bino mwasi na yazana mama na bino ti est-ce que boko lo makambo zo le bon vraiment pour na mama na bino bana mabe boko ndeko lo bon mama na bino zaka dévergé par un fou na sepele kina bwaba na mabe bozaba na mabe bolo bakasuma kama bongo te aza mama bozwi mama moko aza extraordinaire bongo bino boyebi ndenge basi ya Rwanda bazalaka te alors bozo condamner mutu mpo na nature na ye malamu te boza botika bolo bakasuboka bongo te aza mama tokani aza mama to attaqué wa biso président incompétent to attaqué ye mais mama te aza mama ya bana bana ne bazaka bandeko na bino tokani ele kaka votre première dame tolanda bolo bakasu bongo te aza nende une femme extraordinaire mwasi alwa kutusomba mwambui babalaki na 2019 bino boyebi te ke papa na bino Tshisekedi abalaki mama na bino na 2019 bino boyebi yango te biso nyonso toyebi ke kala nyonso bandosala campagne bazalaka kaka na système alwa kutusomba mwambui libala ekufa mais par commission bazonganaka mais eza makambo etali bino te boza bana mabe bokotaka makambo bongo te tokani bokotaka makambo bongo te aza mama na bino babali mama na bino na 2019 bino bomoni mabe place nini bino bolingaki kaka babale ndenge babalaka Olive Lembe ma Olive Lembe ye bomoni ndenge akoli babalele wana na Kinshasa babenir libala na ye mais wana ezalaki ye oyo mama bozwi Olive ayebisaka bino nini que votre première dame maintenant c'est Denise bokangamka ko Denise Olive mama na bino mais ye alakisaki bino ndenge nazolakisa bino que Denise aza mama na bino c'est elle maintenant votre première dame balobaka bongo te mpona mama babalaki na 2019 na kimokolo na kashikashi toboyi te mezaka kalibala bomonaka alliance te si wana lati alliance bosalo baloba bopona ni bozaba na mabe bino bakongole bana mabe penza bino bozaba na mabe bolongwa na sepelaki totongo noki makambo na matoi na ngai na bino kogangela peuple oyo aza mama na bino ndeko na bino bondimaki abali na 2019 eza kaka mariage toute femme n'est pas Olive Lembe. Toute femme n'est pas Maman Cessé. Toute femme n'est pas Bobi Ladawa. Bondimaki azaka mama na bino. Tokani nayebi ke bozana kanda ya ndeko na biso Gisèle Mpela. Mais Denise azapeka mama. Babali na 2019 awa mariage ambalakata mazaka ka mama na bino. Tokani boba asuma be sur réalité boza bana malamu mwasi papa zaka mama boite ok bandeko nange zalenga mamluba I love you all bye bye